Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka. Merci. Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 On en est là. Victoire, victoire, libéré. On est là dans sa chambre, entre nous calmement. Tout à l'heure, on va savourer du champagne. Hein? Tout à l'heure. Nina Congo, qui est exemplaire? Un artiste qui a sa propre clean, qui a sans défaut. Qui? Ce que tu as comme mon avis, à Salabo, à Salabo, à Salabo, à Salabo. Nina Congo, qui est exemplaire? Un artiste qui a sa propre clean, qui a sans défaut. Qui? Ce que tu as comme mon avis, à Salabo, à Salabo, à Salabo, à Salabo. Victoire, victoire, libéré. On est là dans sa chambre, entre nous calmement. Tout à l'heure, on va savourer du champagne. Hein? Tout à l'heure. Bato belé baza mité malabango ezoki, bato belé baza blessé. Premièrement pour la maramno sur les gagi. Et deuxièmement pour la ndenge bayokaki ke na kangami. Et troisièmement nde ba omonanga tozana yo. Parler d'une chose qui circule un peu trop sur moi, que je suis mariée. Je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant. Le fameux, je sais pas moi, Christian Bando. Bando c'est mon nom, c'est pas le nom d'un mari. Je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant. Bon, on est libre, si je peux dire. On n'a jamais été arrêté. D'abord, premièrement, on était juste interpellés. Ce qui nous a pris 24 heures. Et ensuite, voilà, c'est passé comme ça. Tout va mieux. Bah, condition d'une beaucoup de temps, qui a arrêté. Ben, tous qui maltraités, hein. On était bien, c'est tout. Pour les vidéos qui circulent, en tout cas, je veux juste demander pardon à ma famille premièrement, à ma mère. Non, mon visage est gonflé, je peux pas. Excusez-moi, mais mon visage n'est pas très bon là. J'ai trop, mon visage est gonflé. Mais je vous avais prévenu que je pouvais pas avec mon visage là. Voilà, pardon à ma famille, à ma mère, à mes frères et à tout le monde. Mais en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Que vous êtes amoureuse, bolingani, donc yopoza d'accord, na héritier. Donc bateau bazo kanisa ba ndeko zelo porter héritier plainte par rapport à ba image ndeka publié qui okolo ba. Je préfère ne pas parler maintenant. C'est mieux, merci. Nina Congo, qui est exemplaire? Un artiste qui a sa propre clean, qui a sans défaut. Qui? Ce que tu as comme mon avis, à Salabo, à Salabo, à Salabo, à Salabo. Nina Congo, qui est exemplaire? Un artiste qui a sa propre clean, qui a sans défaut. Qui? Ce que tu as comme mon avis, à Salabo, à Salabo, à Salabo, à Salabo. Victoire, victoire, libéré. On est là dans sa chambre, entre nous calmement. Tout à l'heure, on va savourer du champagne. Hein? Tout à l'heure. Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka. Merci. Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.